chaîne par excellence. Bandeko balandinde na uta ko yebisa bino ete toye kotala biloko oma pona si asali essaie à transformer déjà. Amoni o changer teni pourquoi? Oyo eza teni ya musala. Teni ya musala naza na service traiteur. Amoni bakomi la fleur. La fleur pona lingaka fololo mingi. TV, une chaîne par excellence. Merci de votre confiance. Service traiteur nangai kombo nango la fleur. Nasi m'appelle amoni bakomi mo makambo. Ah, service traiteur hein. Traiteur la fleur. OK, d'accord. Baluka na yo. OK. Babenga ka peso koza na fête ko benga to salela to sala. Siko oyo fufu oyo ezali to benga ngo farine panifiable. Farine panifiable. Mais panifiable. Yango nazoloba farine panifiable esalemi na manioc. Esalemi na manioc. Manioc okakoto lona ka manioc du. Manioc du swana sikoyo ezala manioc ya bololote. D'ailleurs manioc a bololo c'est déconseillé parce que pesa aguatre. Manioc oyo soki to timoli manioc na yo. To sali farine panifiable et kotaka na mai tendenge to tiaka fufu. Oyo pe kutu po amido ko bimate. Te. Oyo amido e ko bimandenge nini. Na tango râper yango. O râper manioc esili o filtrer yango. Tozana ba presse o ezali ke o kotsi manioc na kati tango presse mai nyonso ekiti amido nde yango anekeli. Amido yango sikoyo yango totiaka awa. Amido oso kokausi na kopesa explication nango. Oyo eza farine panifiable. Farine panifiable oyo yango nde tosala nango ba biscuit. Ondesala comme farine. Comme farine. Eza fufu te mais comme farine. Fufu te eza farine. Ah bon? Okoko lamba ko fufu selon yo. Ndengo lingi o lambia ngo pe fufu ko bima nango pe très bien fufu. Mais on sala nango mapa ozui mwanda pona osala nango mapa ozui farine de froment mukie soki okosala prenons par exemple 5 kg okotia 2 kg ya farine de froment ozui 3 kg ya farine oya yo osangisi yango okosala nango mapa très bien même ye moko okosala na ye mapa très bien sans problème eza farine na ye moko tosali siko so bo pressa yango bo séchar nani amoi to séchar na séchoir électrique. Ah bon? Na ki kazi kuna eza na conteneur moko batie courant eza na place ba démarraka soki ba démarrer yango omona ezopesa mopepe ya moto na kati. Mopepe wana fan wana ba fan wana ezobaluka ezopesa mopepe ya moto yango nde mutu ezokausa ngo ezokausa manioc ezokausa après piote me ya moto. TV, une chaîne par excellence. Merci de votre confiance. Parce qu'il faut échauffer. Yango nde mutu ezokausa ngo. Alors soki kauki sikoyo eleki nango na moulin baniki yango soki baniki ekomi sikoyo farine oboye farine panifiable vraiment c'est très important c'est très économe parce que soki ozo somba farine de froment l'air moko boye kutomona ka ebungi o farine so mona na te o lipe matitalu o ekomi boye me likolo farine biso moko tozana manioko na biso o ezali ke soki to sali yango to sali farine panifiable ezo sunga na makambo ebele to leketa pa farine o lagi sibiso amidon bo presaka yango ekomi amidon pas je mananga amidon eo ba presaka na mai ya manioko wana amidon ya manioko wana tango bakamoli manioko ebimisi mai nango pona memi karité boko yamba la sima comme ça to kokisa biloko nyonso amidon eza na musala
biso toyebi kaka amidon basikola nango ba bazin eza kaka bazin te elamba nyonso po ezonga na valeur nango okoko tia amidon. Mais amidon neti tosali jus ya manga mpona koconserve yango bien okotia mwa amidon na kati. Ah bon? Otie mwa amidon na kati ekopesa yango na goût ya kitoko epuis ekopesa yango poids. Ndenge tozosala ba croquette na biso oyo tosali yango à base de farine panifiable oyo. Farine panifiable yango kaka farine de fromage, farine de manioc yango nde tosali croquette oyo. Eloko nini yakotia na kati na croquette oyo totie mwa manteka, totie manteka, totie sukali yango kaka eza na posa ya biloko ebele te ebimisi biswi otie manteka na sukali okoki pe kobakisa mwa kokoti soko lingi okomekisa ngo bato baza bakomeka ngo problème ezali baodeguste ifo bamona bayoka biswi oyo mosusu nyonso boliaki lobi eza lisusu te mpo bato bagalete wana ya kitoko wana nyonso esilaki lobi basombi na babiskuit ezalaki wana nyonso basombi yango. Alors awa toujours na biloko na biso tozolona oyo ezali bouilli, eza na nguba, eza na masangu, eza na loso na soya. Tosangisi yango baniki bokausi yango baniki nde totie na passage très nutritif même na biso balikolo mpona mikuwa na biso baage ezopusana ezopesa makasi travail intellectuel etango travaille mingi na pokwa okomela mwa bouilli na yo olala pongi ya bien. Siko tomoni susu oyo biloko nini susu oyo eza chips ya coco, chips ya noix de coco, eza kokoti orape yango kokata yango ndenge eza boye kaka ndenge ozomona yango bamesira boye opasoli osukoli yango bien okati kati yango otokisi okotokisa yango na sukali. Ah bon? Otokisi yango na sukali eleki na séchoir ekauki juste mpona kopesa yango mpe valeur ajoutée. Toliaka kaka kokoti te na manioko ndenge toliaka te eza nango ba modèle ebele mbala sima soki boye naza pe na mama formatrice na ngai mama Mami Kulabuna ye atangi na Belgique kaka bilanga ya manioc nde etindi na Belgique etindi na États-Unis etindi na Cameroun bamboka nyonso wana azokende koyekolaka eloko moko ndenge bango baliaka kuna nde yango sikoyo ayekolakisa biso mais esili te parce que atalisi biso pe kaka mwandam oyo siko biso tokomi kosala po ye ayekolakisa biso. Voilà. Toujours na cadre ya kokoti awa toza na kokoti nyampuli te nyampuli o tobenga nyampuli siko nyampuli yango batie yango na tangawisi na kirkima. Ah bon? Lobi omekaki yango te tomekaki te bokomeka eza kokoti batie yango na kirkima na gingembre o tobengi tangawisi tango orape yango esili il faut eleka na séchoir etoki esili eleki na séchoir ekauki nde tokomi koambale boye. Pardon tozonga na koko namona koko ezala mwa poso moko ya chocolat banini mais nazomona yango te bachocolat eza na kati ezani chocolat oyo eza na kati eza chips ya poso ya malala. Poso ya malala tosalaka yango chips okosala chips ya poso ya malala mpona koevite toujours baperte ya baproduit ntango ebimi ebele bozwi yango bozomona awa toza na basizo biloko nyonso ezala kokoti il faut kokata yango na sizo oza na sizo na yo ya cuisine basizo wana ezosala misala il faut oza na sizo ya munene na sizo moko ya mwa moke boye ntango ozokata kokoti na yo okati esili otiango na nzungu nazalaki kolobela problème ya baoyo siko torapaka eza na barapese toza na modele ya barape ebele barape oyo il faut pe kosomba yango rapese eza na bambeli ebele
oyo ezosala ke ntango ozorape ezobimisela yo forme ya eloko oyo olingi ekole deja problème eza te mbala nsima bokoya tokolakisa bino eloko moko awa sikoyo totie na kirkima mpona nini kirkima ezolite contre bacancer, ezolite contre diabete, ezolite contre bamaladi ebele oyo il faut tolite nango par rapport na biloko tozolia. Ezoneutralize bagraisse. Alors po mutu alia kirkima boye ezaka mwa pasi, mais soki azolia chips oyo azoyoka ngo elengi azoyeba te ke ezosoigne ye. Même tangawisi ezosoigne oyoka mwa banjine mwa kosu mais ntango ozolia yango ezosala bien. C'est vraiment important pour la santé. C'est quoi tout monde tu makemba? Oyo makemba. Chips. Makemba oyo mingi na Kishasa eza ebele. Ezo pesa mbongo ebele pona nini? Bato bamona makemba neti biso koto makembe polaka. Polaka voilà. Makembe zo pola neti na nzela ya yana kuna tellement nzela za mabe ko ba bimisa biloko koma awa ezaka problème ezala ditabe makemba to salaka chips ya makemba to salaka chips ya mbala makoko to salaka chips ya to benga mbala zebo iya mbala munene wana eza malamu pona ba diabétique bato bakoka kolia biloko ya sukali te biloko na bango yango wana mbala makoko wana pe to sala yango pe fufu wana eza bien pona ba diabétique. Fufu mbala makoko, fufu ya mbala makoko, fufu bose okati bosséché kati bosséché boniki. Oyo tozomona machine oyo yango mutu esalaka croquette oyo croquette ya mbinzo eza machine oyo nde mutu esala yango. Alo nyonso oyo eza biloko il faut tosomba pona kosalela oyo tosombi na ba moyen na biso moko, mais soki tozwi partenaire asombeli biso lisusu ya mingi tokosepela makasi. Bokoti na kati ozwi pati na yo tango sisi kosala pati na yo okoti pati na kati. Tango koti si pate okangi pate eza na kati okomi ko balola. Tango zo balola azobimisa awa azobimisa awa ezokita na mafuta ezokita na mafuta ezosa forme oyebimisa mulai mais ekobuka na parce que ezokroke. Voilà. Bongo passe vite oyo esungaka pona kosala ba chips yango pe sili oyo obomonaki chips ya non ezaki biscuit chips ya tangawisi na chips ya kirkima to l'exemple kana passe vite wana mona zokata po ekata na mike penza te wana balia kango komba bombo to sala pe ba bombo ya tangawisi to sala ba jus ya tangawisi vin ya tangawisi mingi biso to linga mingi ko sala bongo ezani. Voilà, chips ya tangawisi yango. Heureusement tuni chips yango ya tangawisi yango wana tochaka na babokali. Awa toza na kirkima en poudre. Nakoka pilipili. Oyo eza kirkima en poudre. Kirkima eza ka lokwa tangawisi. Soki bakawisi yango boniki oni oyo peza cannelle ezani. Cannelle eza produit moko ba indien basalelaka mais soko ke na zikida bateka yango balambelaka ti okomela yango na ti epesa nzoto makasi yango epesaka nzoto makasi yango yokaka chips na biso ya tangawisi yango oyo ezaka pe bien pona hémorroïde pe. Bon tozokoba na émission na biso bandeko balandi awa tokomi su na ba jus osimbaki na jus opesaki mwa ndakisa amapesa biso explication ya jus oyo eza jus ya manga ndenge na utaki koloba soki tomate ebimi ebele
toyebaka ndenge nini kotransforme yango te, toyebaka ndenge nini koconserve yango te, ezopola epoli soki mpe periode nango eleki tomate ekomi pasi osoma mwa mbuma moko boye 500 francs ndenge moko na manga, ndenge moko biso tobengaka jus de fruits de saison. Jus de fruits de saison elingi koloba nini? Chaque saison aza na fruit na ye. Chaque saison aza na fruit na ye. Lokola mangue bimi, il faut kosala jus ya mangue. Jus ya mangue eza très bien koleka ba jus o bazo tekela biso bazo tia ba biloko mususu na kati bazo coloré o eza naturel. Sikoyo pona kosala jus ya mangue, il faut kosomba milangi, il faut kosomba nini otokangelaka ba bouchon. C'est très important. Oyo yomoko yebi kaka eza bisape. Jus ya bisape eza pe nutritif, eza na vitamine C. C'est très important. Mutako ko melango osalela bana na ndako lieke osombaka ba jus oyo bazo sala soki ndenge nini. Bongo ba oyo pesa mang oyo eza jus ya nana. Oyo nana. Oyo eza jus ya nana. Anana neti boepe banana ezali. Okoko sala ba jus na yo ozoteka okozwa pe ka mbongo. Lokwa biso na lingomba. Bikateli soki eye moteme peli moto. Bikateli soki eye moteme peli moto pona nini po mesana kopesa ozana kimia te. Yango wana ifo kaka to luka mayele na tango ezali to luka ba partenaire po ba renforcer biso toko sala pe alimentation na biso to tie ba biloko na biso soki alimentation ma mwilo ezali ba mama o bazo sala wana bazo zwa moi quelque chose. Tout à fait. Donc c'est un peu ça o pesa ya nana. Tomoni suso pareil ezani. Oyo eza nango nini? Pona konika ba tomate to salelaka eza ya courant ezo permettre biso eza ka lokola passe vide. Eza ka lokola passe vide. Mais oyo siko eza ya courant okotia tomate no na liboka soko tiekaka o fini mbala moko azoko écraser eza la pilipili tomate eza la ba fruits asala ape nyonso. Oyo eza modèle tokatela ba biscuit. Ba biscuit na biso to salaka eza na modèle ebele. Tokoki ko sala na oyo aopesa biso forme ya biscuit oyo. Atiango banzela komona soki basali yango na nini. Juste soko tie pati na ona mesa. Ozoleka kaka soki otie ekati, oleki otie ekati, oleki otie ekati. Ka ndenge wana po pesa moi forme ya bien. Na nyonso to salaka to pesaka pona nini po dosage ezala normal. Oyebi ke na ko travailler na 4 kg ya farine okozwango bizuela te, il faut peser farine na yo ekokisi 4 kg. Tana lo sala na 4 kg ya farine na tiaka combien de kilo ya manteka na yebi ke na ko tia 1 kg ya manteka po eleka na te ba graisse ezala mingi te o mesurer na ko tia combien de kilo ya sucre o na tia kaka 1 kg ya sucre pour 4 kg ya farine po biloko na biso na kanisi lobi bomekaki ebima sukali te eza na sukali ya normal ya wana bomoni na ba mikolo bazoli yango po biloko ya sukali mingi même bana na biso tokomi ko doser po baya kozwa ba problème te à la longue. Nomoni na ba mbeli okataka ba nyama to nini? C'est normal. Mbeli oyo na kanisi ava bokende fona na salela bino mwa nini wana. To salela ba mbeli po ba mbeli nde esungaka biso na misala nyonso. Manioko na yo soki linioko eza munene. Il faut obanda nanu kokata ngo ko morceler mike po epesa yo facilité ya kosimba ngo na loboko ozosala. Mbeli eza na musala ebele même poisson. To sala ka ba boulette ya farine oyo. To tiaka poisson na kati, botie bandembi po to sala pe na bandembi séché, to sala ba céleri séché déjà broyé, botie ngo na milangi. Na bosani yango ifalaki na ya nango po bomona. Donc c'est un peu ça misana biso to salaka yango oyo. Passoire biloko tozo sala il faut eleka na passoire lokwa tangawisi il faut eleka manioko kaka oyo manioko pona sala ndenge na zolo ba boulette wana il faut eleka na passoire
ezoleka na passoire, même tomate tosalaka tomate pelée, tosalaka tomate concentré, il faut eleka toujours na passoire pona kobimisa ozo récupérer oya malamu ba déchets otikala nango na passoire. Une chaîne par excellence. Merci de votre confiance. Solo bandeko balanti obino bauti kolanda ezali émission ya ba mama elingi koloba te mwasi esengeli alamuka, mwasi esengeli atombwana oyo tobengi l'épanouissement de la femme, parce que mama soki azaka kolala mokili eza ya kokufa. Balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Alors nde toya na ville ya Mwanda, na ville côtière ya Mwanda, tokutani na mama Pauline, mama oyo aza kotransforme biloko oyo nyonso boza nango posa mpona kotalisa ete vraiment mwasi azalaka mwasi nzoto te, mais mwasi nde moto. Merci na balandi na biso nyonso.